liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba solo se solo lelo bomo mesano mukolo mwa misato mukolo o nzakomba akelaki biso loposo moindo na lotomo na moi pe na lotomo ya mobimba ya nguya na epona tokokisa makoki ya ko définir toute étendue de la terre sur base ya 510 millions de kilomètres carrés kasi lelo tozolobela manaka enene o etali biso loposo moindo ya kokanisa pasi o bakoko na biso bamonaki tango molai yango to lancé 313e édition ya kokanisa likabo enene o mama Kimpavita kutanaki na yango kuna na zamba ya Mbanza Congo to pe Royaume Congo na mukolo ya lelo le 26 juin 1706 jusqu'à le 26 juin 2019 toza lokola na 313e édition fête ya le 2 juillet bandi mukolo ya lelo pamba te mukolo ya lelo ezande mukolo o mama Kimpavita azwaki mbele mukolo o mama Kimpavita azwaki mbele elaka epa ya nzamba bakoko na biso loposo moindo mobikisi o tobengi mvuluzi kimbangu dia ntungunu akialwenga tango mama Kimpavita lokotaki mwana wana na zamba kombo na ye ezalaki Kembo dia Nzenza kasi azwaki likabo wana le 26 juin 1706 atambolaki na mwana banda zamba ya Royaume Congo kino na village kasi nzela azalaki protégé na des esprits noirs ça veut dire abiso tolobela milimo abiso tozolobela milimo ya bakoko na biso loposo moindo o basalelaki nzambe na bosolo kasi tokoki kolobela ba Gabriel te pamba te tokumisi milimo ya mindele kasi babikisi biso te totika tembe tozosambela Elohim pasi na ye kosila te abobanda kolela butu pe moi lokwa mama Kimpavita lokotaki mwana na mukolo ya lelo biso totie mukolo ya lelo na reconnaissance ya ko tracer chemin ya continuité des programmes ya ba génération o ekoya sima bakuta calendrier ya programme exact déterminé de l'homme noir du janvier jusqu'à décembre et tant to changer calendrier totie calendrier africain il y a 28 mois 28 jours 784 jours par rapport à une année nde to classer sikoyo mabomba mi ya mobimba ya bomoto na biso donc il y lelo na calendrier na biso africain tozali le 10 23e mois 5610 années tolobaka ngo kalamingte toko fêter bonne fête ya ba africain totikali na 5 mois pour na to fêter bonne fête ya toute l'Afrique pamba te africain za na bonne fête te africain za na ba fête ta diembela na ba fête ya bat non wele nzoko zo fêter fête ya ba PD mais ba fête na osiko ya lokumu ya ngweye pona to bikisama to zongisa esengo ya mobimba ya Congo o to bungisaki pamba te tozali ba patron de ce monde soki to sosoli ya ngonde to bikisami Kimpavita na Mbanza Congo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wangani esika ngo Kimpavita na Mbanza Congo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wangani esika ngo na lolendo na lole na lendo 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 na lolendo Kimpavita kozonga na lolendo na lole na lendo 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 na lolendo Kimpavita kozonga Kimpavita na Mbanza Congo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wangani esika ngo Kimpavita na Mbanza Congo Kimpavita na Mbanza Congo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wangani esika ngo Kimpavita na Mbanza Congo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wangani esika ngo na lolendo na lole na lendo 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 na lolendo Kimpavita kozonga na lolendo na lole na lendo na lolendo Kimpavita kozonga donc ezali ngonga ya kokumisa bakoko pamba te banyoko makitango molai pona ngana otobikisama pona ngana otozala batu ya lelo pona ngana otodondwa lisusu na mokili o pamba te na eleko na bango tozali libre te ya kotambola ya kosala posa na biso na liberté kasi bango nde babundaki yango sikoyo
liberté wana ezozongela biso ndambu ndambu tokomi okeba poto tokomi obala mindele kasi nanu tozwi kimpwanza ya nyonso te nde kimbangu ayaki na nzela ya mama Kimpavita mpona kotrace to mpe kodétermine ligne de conduite ya continuité de programme oyo ekobimisa biso to mpe ekozongisa biso mobimba ya manso oyo tobungisaki yango tolobi mokolo ya lelo biso na programme ya feti oyo tozolobela ya mama Kimpavita azali na biso na bomoi bwaseko lelo le 26 juin biso tosalaka yango babengi yango losambo ya likabo to mpe losambo ya credo. Donc lelo biso tokobetela bino losambo ya credo na ngonga ya 16h. Donc feti deja ebandaki banda ntongo totombeli mokili mobimba mpe bakoko banso ya mokili mobimba nteke elamu na nguya ya nzakomba e tokosala losambo ya 3 jours. Lelo tokosala losambo ya credo, lobi le 27 tokosala losambo ya credo, le 28 tokosala losambo ya credo, le 29 tokoti deuxième étape de la fête babengi yango fête ya suivi. Kuna nde tokosala losambo ya suivi. Donc losambo ya kolandela makambo bapesaki yo makambo lelo yo négligé makambo wana okomi olanda Yesu olobi Yesu nde mobikisi na yo kasi ozoko kosala avion te baninga bazalaka likolo nawo olobi o Yesu nde akufa ye na Golgota mpona masumu na yo ti lelo oyo masumu esilaka te pasi na pasi kolela yango biso babika Yesu azali ekeko ya pamba bakoko na biso baleki Yesu na nguya musika mama Kimpavita aleki Yesu pamba te apesaka mabota aza la reine de la lumière. Jésus n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais c'est un voleur. Oyo azoya ko piller biso na moral. Pona totikala na kizunguzungu ya kotika laisser aller na bomengo na biso bande ko na ebe européenne ba ya ka kozwa biloko na biso butu pe moi donc lobi a programme a fait. Il y a le 29 to ça lo sambo a suivi et lo sambo wana ko lande ya makambu et ko za le 29, le 30, le 1er pour le 2 juillet tokoti sikoyo étape ya suka o babengi mukolo batumbaki mama Kimpavita après messe ya basango ya katoliko et tombaka mukolo ya dimanche kaso botaye na calendrier européenne na fête tokosala le 2 juillet tombé mukolo ya o tozo benga mardi mais biso tozo vivre na évolution de la lune pamba te tolobaye déjà que éclipse munene osama na mokili oyo tolandelaki évolution spatiale, il y a tout étendu de la Terre. To lakisaki polele te sans a changé déjà position. Et le 2 juillet oyo na calendrier na biso africain et ko tomber le 16 23e mois 2000 mais 5610 années. Donc le 2 juillet au mardi na calendrier na bango mais na calendrier na biso et comme na biso na réalité ya sanza. Pamba te to batumbaki moto ebongwana arc-en-ciel kasi bayaki omona na butu sanza ezalaki mobimba Kimpavita alakisa makamusi na kati na sanza bamoni elemba mwasi na mwana na mukongo na bakoni bakele 2 juillet biso tembe na foire biso lobi tembe na foire te bato bazo ba le 2 juillet tembe na foire ndenge fale ayembaki ezali distraction bazo tia batu na bulu yeke ya musique puisque na kati ya foire batie représentation ya Kokongaba. Kokongaba azalaki premier batteur mondial. Mutu alakisi monde entier ko beta mbunda. Abando vana na commune ya Ngaba wana na 1570 et ke konaye yango na batie kuna na kata fikini bozo benga yango tubi mobeti mbunda. Yango ba memi batu kuna na distraction ya musique. Ole batu ba raisonner mukola mama Kimpavita ba boma koko na bino. Batumbaka ye moto. Mutu moko lobaka te. Bino moko bolobelaka yango te tokobika te. Ata to weleli. Ata to komi na bakonzi ndenge na ndenge rien ne marchera bande ko na zo epsa bino tozana bino awa bokomo na makambo ndenge nini ekosuka me bakoko na biso bakolongisa biso na makamu si enene oyo elingi ko se produit na mokili pona batu na batu bayeba kibo bango pona batu na batu basala siko etinda na nzambe oyo bombami na kati na bango liloba ya nzambe bo mwaseko bakoko etika seko donc mkola lelo tolobi repas ya feti oyo toliaka biloko nyosu oyo ebotaka yango moko o balonaka te o ebimaka périodiquement lokola bambinzo lokola bamayebo lokola insecte biloko ndenge na ndenge kasi mukolo ya le 29 juin 1706 to le 29 juin 2019 wala tobenga yango fete ya miel ya veut dire mukolo wana tokotambusa miel mokili mobimba mpona tozongisela mutu na mutu esengo na ye
po mutu so ale miel abebisa munoko te kasi alandela suka liwana tina suka mais so mutu ameli kisa bololo akobebisa munoko po aomona bololo peut-être ezokodérange ye na munoko to ebebisi gu na ye. Donc voilà moi mukie oyo tolingai tolobela bino tokutani na ngonga ya 16h ya Maroc mpona tosala losambo général ya fête. Tolobai déjà que maman Kimpavita code na ye d'accès mpona to atteindre ye to mpe to contacter to tolata fréquence ya mobimba ya pouvoir oyo azalaki nango toza na chiffre 3 na chiffre 7 yango tobi ke okosala losambo na 12h place nyonso kozala so osali losambo na 12h elingi obake 12 wana tokozwa 1 plus 2 eyepesa biso chiffre 3 seke toza déterminé. So tobi tosala losambo na 16h elingi obake toke na chiffre 7 égale 6 plus 1 eyepesa biso chiffre 7 ndenge mpe tolobi ke lokwa batuma mama Kimpavita le 2 juillet 1706 le 2 juillet atour ekotombe mardi pa na bango kasi pa na biso ezotombe le 16 23e mois 5610 années elingi obake le réel abanda siko kobénéficie bolamu ya bomoto bwaye ezalaki nelenge mwasi kombo na ye Kimpavita ezalaki nelenge mwasi kombo na ye Kimpavita bamindele bakangaki ye batumbaki ye na mbanza Kongo bamindele bakangaki ye batumbaki ye na mbanza Kongo le 2 juillet 1706 bakangi Kimpa bateye na moto moto ya koni na ngombe vuvulu abana Kongo toyeba mokolo moneno yo abana mokolo moneno yo Akimpa lakaki mwana kozonga kati na bato abana Kongo boyeba mokolo moneno yo Akimpa lakaki mwana kozonga kati na bato Akimpa lakaki mwana kozonga kati na bato Mvuluzi Kimbangu bientôt nwa Mvuluzi Kimbangu bientôt le 2 juillet 1706 bakangi Kimpa bacheye na moto moto ya koni na ngombe vuvulu abana Kongo toyeba mokolo moneno yo abana Kongo toyeba mokolo moneno yo Akimpa lakaki mwana kozonga kati na bato Akimpa lakaki mwana kozonga kati na bato abana Kongo toyeba mokolo moneno yo abana Afrika toyeba mokolo moneno na manza Kongo mindele batumbaki yo yaya lelo na butu kinani ongali Kimpa lelo na sanza tomonani ongali Kimpa Makimpavita lele Makimpa mama Makimpavita lele Makimpa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo yaya lelo na butu tokutani ongali Kimpa lelo na sanza tomonani nga na yo Kimpa Makimpavita lele Makimpa mama Makimpavita lele Makimpa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo yaya lelo na butu tokutani nga na yo Kimpa lelo na londende tokutani ongali Kimpa oyo ezali mokolo ya bakoko atelemisaki soki moi pendant 3 ans tolobi eza lokuta masolo wana eza masolo ya démagogie Abraham Nzambe amekaki ye biso lobi ezali masolo ya lokuta pamba te Nzambe ayebi motema na nga na yo asalaki yango na balolenge akoki komeka biso te mpo avant yozala na mokili ye nde moto alingaki yozala na lolenge oyo akeleli yo aza lisusu na temps komeka yo te mpo ayebi motema na yo me tala bakretien basali histoire ya baventure ya kokosa bato ke oyo Nzambe ayaki komeka Abraham atumbela ye mbeka bana mibale e Abraham azwi mwana na ye moko kota bakretien balobi Isaac e kota bamisilman balobi Ismaël epesi confusion bamisilman balobi oyo te mwana na ezalaki Ismaël bakretien baboyi yango balobi mwana na ezalaki Isaac ale confusion mutu